Mbote bandeko, mbote lisusu, en tout cas bisika nyonso tozwami, ndenge toyebi sango oyo ya mawa ezwaki biso depuis lobi, bandeko na biso bayebaki na kokufa ba maman na biso na wenze ya Matadi Kibala. En tout cas ça fait mal 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 soki ozokanisa likambo yango. En tout cas mpona baoyo bayebi te wenze ya Matadi Kibala ezalaka na monga fula mpo bato ebele baquestion bazotuna. En tout cas ça fait mal 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 mpo soki otali vi na biso ndenge ezalaka na Congo. En tout cas baquestion mingi bato batuninga to mpe baconversation mingi nazwi bacommentaire ya bato. Je comprends bato ebele batika Congo kala, bato ebele bamisusu basali ba 40 ans libanda ya mboka, bamisusu ba plus de 20 ans, bamisusu ba 30 ans, bamisusu baya bapoto oyo bana mike, bamisusu donc babotami awa comprendre penza bien te réalité ya mboka na biso. Bato mususu donc baza tellement bambule ebele avandi libanda mboka komi un peu déconnecté na certaines réalités, alors azo comprendre penza fonctionnement ya makambo mboka na biso te. To pe bano babotami na bango awa na poto ba réalité mususu elekaka na mboka na biso ba comprendre kango vraiment te. Bana mususu bazwa moi chance bakendaka moi ba vacances bakomba ko comprendre ba réalité mususu, mais bana mususu ba comprendre te ba monaka kaka nyonso na TV to pe ayoka kaka ba explication pa ba parents na bango, to pe amonaka kaka papa to maman akendaka Western Union kotia mbongo, akendaka MoneyGram kotia mbongo, mama asalaka moi bakoli kotinda na mboka. Bana mususu ba comprendre te, mais qu'est-ce qui se passe? Ba parents la bino basalaka yango pour soutenir bandeko na bango o batika na mboka po bayebi que la situation n'est pas du tout facile. La situation est tellement compliquée. Donc sans apport wana, sans soutien wana, eza pasi po ba famille balia, po ba mela, po bazwa moi traitement. Donc et pasi car na l'état congolais azo garantir na ye assistance moko sociale na population te. Donc ba allocation familiale na Congo ezak ba o baza bénéficiaire nango ezala kaka peut-être ba fonctionnaire à l'état, mais malheureusement pe ba fonctionnaire à l'état ngo allocation familiale ba pesa ka bango pona bana mbongo bana o ba pesa ba fonctionnaire ezaka nango ba montant moko ya mike. Peut-être, je ne sais pas si c'est 5 dollars, équivalent à 5 dollars, je pense, par enfant. Imaginez un peu. Donc, montant mike o elekaka na compte allocation familiale, pas ba fonctionnaire. Bateau na Congo bazwaka moi ba allocation familiale ya bien. Eza bateau peut-être ba travaillaka na moi ba société à télécommunication, bateau basalaka peut-être na ba DGDA wana, na ba douane, na ba OCC, na ba DGI. Donc bango mutu bazwaka un peu ba allocation familiale ya moi bien, ou bien bateau basalaka na ba compagnie ya cellulaire, tout ce qui est ba compagnie ya ba téléphone. Bango mpe bazwaka moi ba allocation familiale ya bien par enfant, mbongo bana ya bien, ou bien bateau basalaka na ba organisme international kunande penda respect ya ba location familiale ya mbongo bana. En tout cas bateau bamonela yango clair, eza bateau basalaka pe na ba organisme international lokwa ba Nations Unies wana bato basalaka na ba MONUSCO, ba UNICEF, ba OMS, bango mutu bamonaka moi mbongo ya bien. To pe bato basalaka na ba ambassade, tout ça bango mutu bazwaka na Congo moi ba location familiale mbongo ya bana ba montant bien. Mais oh etali que vie sociale boy ba congolais à chaque jour en tout cas ba bénéficier yango ta part ba o bakendaka musala baza engagé. Et puis na ba oh nyonso etangami assurance maladie, en tout cas population azana e garantie na azana e assuré te côté assurance maladie. Et ba o bazaka bénéficiaire nango nde kaka na lobaki kaka ba oyo basalaka. Donc ba condition pe ezali, donc ba o kaka basalaka ba mutu bazaka bénéficiaire na assurance maladie. O toyo kaka mingi terme balobaka hôpital ya compagnie. Donc compagnie to a société place papa salaka bazaka na contrat na tel hôpital. Donc soki boza malade bokendaka kuna bokozwa traitement bokozwa bakisi, mais eza pona batu nyonso te kaka une certaine catégorie. Donc pasi na biso ya makasi eza wana yango boyokaka mingi na Congo batu balobaka to vivaka na taux du jour. Oui, batu ba vivaka na taux du jour, fo batu babima mpo chômage eza makasi, mutu fo bima na tongo akende kop akende koteka
akende kochaye akende baactivité na ye ta mosusu azalaka domestique quelque part ta mosusu asalaka na bureau moko boye donc mutu fo bima na ntongo ta mosusu aza chauffeur ya taxi chauffeur awewa chauffeur ya 207 ya baminibus donc mpo aganye mwa quelque chose oyo ezake na lobi na ntongo avant bima atika ata mwa quelque chose na ndako mpo na mpe bamama na biso oyo bakendaka koteka mingi bozwi mpe telema eza moke donc fo abima chaque jour mpo agarantir bana na ye kolia mpo salaire ya papa eza moke bamisusu mpe aza mama veuve donc chaque jour fo abimaka akende koluka bafamille mosusu ezali mobali bozwi salaire telema eza moke mobali afutaka ndako mama andimi charge ya kolesa libota donc ake koteka alesaka bana ale mpona baetude ya bana classe batransport bazobundana kaka chaque jour ndenge nzambe bazosunga bazofuta malembe donc baréalité ya mboka na biso na bawenze na biso place bamama ya biso batekaka exemple neti nde toolobela bamama ya biso ya Matadi Kibala eza mpe na baréalité oyo esepasaka na bawenze wana oyo bato ebele peut-être baza koignore eza ke na bawenze nde bamama ya biso batekaka entre bango na bango basunganaka mama mosusu ti azobima na ntongo ye nde mutu akuna pokwa akoya na biloko oyo bana na ye bakolia soki mama zongi nde omona bandi kolamba mpo bana balia bamisusu mpe soki mama ya bango atekaka mosika te na ndaku yaya soki awuti classe alekani na wenze azwi biloko akolia mpa mama aye kolamba na ndaku yango bomonaka bana ebele bawutaka Congo omona aza nanu jeune mais ayebi kolamba mpo na nini bana ebele babanda kolamba bomwana donc aza déjà toute petite alambaka na ndaku pona bandeko na ye yango mona bana bauta Kinshasa omona aza nanu jeune mais aza na sens ya responsabilité omona ke mwana aza nanu jeune aza ayebi ko tenir ndako on se demander oh, mais moi ba maturité wana donc eutaka donc eza pe ka formation mobimba pe bana bazwaka omona mwana a déjà na 20 ans mais elle est très mature à quoi tenir ndaku contrairement na ba réalité o eza peut-être na ba Afrique et na ba Europe na ba États-Unis oyo mwana azo vivre na no étape na ya bo mwana mais biso ezaka mwana a commis déjà responsable azat peut-être na première CO 6e primaire première CO deuxième CO yem ta koleka na wenza zwi biloko kolia aye nango na ndako lambeli baleki na ye asokoli baleki na ye akaboli biloko balie atiepe biloko a papa a bombeli pe maman tango akoya donc c'est comme ça la vie que ça se passe au Congo et ça ba réalité na biso et na ba pays pe mingi africain en tout cas c'est presque ba réalité wana tout traversaka presque na lobité bamboka nyonso mais c'est presque pareil ata à 100% mais on peut trouver ba différents mboka ba makambo ekokanaka kaka au sentir kaka eza continent na biso c'est comme ça que les choses évoluent donc famille ndenge bo vivre wana ba mama na biso ndenge batekaka ana na wenze basunganaka bango na bango okomona muninga kuna tekaka masango wana kuna tekaka fufu wana kuna tekaka ndunda wana tekaka madesu wana tekaka ba tomate omona entre bango basalanaka ba échange souf ba troc esalamaka na Congo ti lelo po pasi eleki mama oyo atekaka masango basololaka bien na mama oyo ya ndunda omona bayokani deja aye na poko apesi muninga ba épinard ye apesi ye masango banika mususu kuna teka ba tomate opesi ye fufu ye apesi yo ba tomate apesi yo ba épices nyonso otia na biloko o pateka ba mbisi asali pesha donc ndenge wana nde ba mama na biso mingi basalaka kitunga na bango biloko akolia basala na ka échange entre bango pona kosungana o ateka fufu apesi muninga ya mbisi o ateka masango apesi muninga ya nini o kuna pa apesi yo po mutu nyonso alia yango moni ba mama donc ba mi pesaka na mombongo na bango po ba yebi ke bana na bango babikaka na misala na bango wana ni tete wana eza pasi pona ba famille na biso na Afrique donc ba réalité eza tellement différent entre ba continent donc c'est un peu ça yango première partie oyo nalingaki to sola muke likambo oyo ko faire comprendre ba réalité oyo po ba te belé ba yebi yango te bana mingi ba botami libanda ya mboka ba comprendre yango te bande ko mingi batika Congo ya poto na âge à 2 ans 3 ans 10 ans a comprendre na ba réalité wana te bande ko mususu atika mboka kala ya tika mboka tangu wana vie ezalaka bien bana balier melaka tina tongo bolie na
Tshisekedi bolie na pokwa ayebi na ete na Congo ekoma système ya mort subite bolie une fois pour toutes esili